Bon, nakokai koloba te, mais pour na honneur ya Yaya, ko rendre ye hommage, nakokaki ko bon na signe ya respect pe tant musu nakokai pe ko zongisa bino te. Mais nayebi te soki eza ba question nini na ba question nini ndenge otuninga na ebembe ya Yaya, na matanga ya Yaya, ba musicien nini na ba musicien nini bazalaki na kopesa nanu bina filé merci na oya sala na ebembe ya Yaya. Radio azali koyemba nzembo mingi, azali ko raisonner mingi mama bana na ye pe ya sonam diso mateta dizi mama bana na ye azali ko raisonner na nzembo ya bina filo mingi bebe nanga surtout yebi ke batu nyonso bande ko ya vers yo kai nazoloba bato neti bato yo monaki. Bon peut-être ko iko excuser nga na terme na ye koleka awa te pona koloba ke oya pesaki te, mais faut reconnaître ndenge selon question na yo bato bayaki vers nga ponga na bandaki ko recevoir batu nyonso babandaki koya même mukolo oyo son excellence monsieur le gouverneur Tiningo Bila tozalaki na ye na ba papa Verkis pe à son âme kolongwana kokende kozwa mbonga matanga epai ya ministre provincial enveloppe ya grand frère Kofi Olomide. Et après na komona délégation ya Fali Pupa nda piaki paquet batu balandaka ngo balandaki pona ye pona kotango nyonso inde mutapesa kelo. Oui, donc toye komona pena ke Yaya kotaki na motema a considéraki comme grand frère na musicien ou ngamoko na se manifester zaka pour enveloppe te sans payo avant nanga soki pour enveloppe na kanti ya Roger o bino bobenga Rajakula akufela awate akufara na Kenya komona ke pona mbongo te tokoka pe kopesa charge nyonso na gouvernement mais na table ronde tant tozali kosolola na son excellence monsieur le gouverneur tolobaki oui tolobaki mwana na ye moko evala mbuta sausa ye aza pe musicien asala musique ne na Kenya ye moko andimai koya na corps ya papa na ye. Bonjour, bonsoir, na bandeko nyonso boza scotché branché na chaîne na bino bolingaka mingi. Merci beaucoup na bandeko boko tala biso so ezamba liboso tombe na vidéo na biso s'abonner ou appuyer na cloche de notification et chaque fois biléma na biso kitoko bandoko ta obando recevoir yango. Vraiment lelo toza na esengo ya koya koluka ndeko ya Rajakula. Pourquoi toye koluka e? Pourquoi toye koluka e? Bandeko oyo bomonaki émission ya ndeko na biso Fali Pupa elekaki bokaki ba propos na e. Vraiment azo confirmer que lelo ti bozo mona bango na ba danse kitoko bazo binaka ti ozo mona na ba orchestre belé lelo so ba beti correct ba matina na podium ba beti ba danse oyo Rajakula alakisa bango chorégraphe numéro 1 na mboka na biso oyo asala makambo ya minene et puis ti orchestre belé lelo Fali Pupa aya ko reconnaître na télévision que oui c'est Rajakula nde asala bango bazala o bazala lelo ye mutalakisa bango danse ye mutalakisa bango makina mabina o bomonaka na ba télévision o bomonaka balakisaka biso eza grâce ya Rajakula. Vraiment esalaki biso bien ya komona reconnaissance à bongo et puis tomoni wenge 4x4 ndenge bayaki kobeta. Après tout ce temps où badaki séparé ba se réunir lisusu et na grâce ya Amadou Djabi oya sangisaki bango lisusu ba beti concert na 4x4 bazaki bato moko ifali bazonga bakenda ta na tombo ya Rajakula bien bata bazonga ta na famille batuna nini ezangi nini esali boye pona ndeko na biso honneur pomba danse wana babetaki tant ba obeta ba danse wana ba obina ba danse wana bazo zonga mbala moko ba se référer na Rajakula. Vraiment tozana famille ya Rajakula ndeko na ye petite sœur na ye. Pourquoi bandeko musu borotuna pourquoi to poni kaka ye
bokoyoka na micro na biso ye moko akoexplike vraiment aza nani na famille ya Raja Kula. Vraiment bandeko bolingaka biso pe tolingaka bino. Merci à Trésor Moscou depuis quelque part. Merci beaucoup à toi maman Olga Moboko, maman sociale, maman avec rapport ça bana ça ke bana basenga. Merci beaucoup à toi qui Jabron Jackie Magnon ma grande sœur chérie bazwanyo so batikela ngayo. Merci beaucoup à Jolie Missimbi Mbonda Africa bayo kate bango banani. Merci à Trésor Kalombo, Trésor Lukusa Tomo dit TKL. Merci à maman Jackie Manyungu. Merci à toi derrière la caméra. Dieu merci Maemba, merci beaucoup à Gianni Généraux Kabunda. Vraiment tozanaye déjà la plateau na biso na ebité notre caméraman soko sala ngonde tout ça là et ça la biso bien. Bonjour. Bonjour. Bonne santé. Santé bien. Vraiment to ko lukayo étant que famille ya Raja Kula. To ko lukayo to mekampe ko solola. Na ebité soki Olanda qui image moko ya ndeko na biso émission ya ndeko na biso Fally Ipupa ou azo reconnaître que Raja Kula nde alakisa bango danse ce qui lelo bazo sala ba bina ba danse kitoko za na mutu moko format ki bango ou azaka reconnaissant na ye ti lelo et ti akufi molimo na epe mana kimia parce que asala mingi na mboka na biso. Est-ce que ozo reconnaître yango que Raja Kula nde asali ba orchestre belé lelo ba bina ndenge ba bina rawana lelo? Merci na question mais ponyo ponikanga. Poni yo parce que to yebi ko za famille ya Raja Kula et avant to kota non wana na question na yo ngape na bombi no question na yo mais quand se présenter bandiko ba yeba soko za kombo na ngai Lesa na kanti sikoye awa eza na salon na ngai na Kimbondo entrée Mama Colonel salon Lesa na kangamina Mama Colonel. Nga naza petite sœur ya Raja Kula na wanti batu bazotala pe bazomona ke eza ya lokuta te ya kodefa te naza penza na kati ya libota ya Raja Kula ya za 4e na libumu ya mama nga naza avant dernière na bango. Petite sœur. Oui, wapa ya Roger. Vraiment, il y a Roger dans la famille Zongi Penza. Et awa déjà toza na Kimbondo entrée Mama Colonel salon Lesa iza wana na coin soboye ba kosala make-up pa kitoko suki kitoko api bala tshaka ba marié modèle nyonso wana ngo posa awa vraiment soko koti obima lolenge mususu. Vraiment avant to kota na nous na ba sujet ngo poser nga question pourquoi to luki ka rayo to ebi ke na matanga ya ndeko na biso grand frère na biso Raja Kula ba bandaki mingi kotuna kaka plus yo ba question pour ba artiste belé soki baye ba ndo ya kaka vers yo nde tolobaki eloko o to koleksango boete to yambala moko to solola na yo na ebité na matanga Raja Kula mais kana ko expliquer biso eleka ka ndenge nini ba artiste nini na ba artiste ni o bazaki reconnaissant na o Raja Kula apesa bango comme danse. Merci pour la question now. Normalement nakokai koleka boete sans encore ya mobile nangai pour nga naza marié. Vraiment? Oui. Papa limbisa biso. Mais pour na hommage ya Yaya honneur na ye papa pota. Bruno Omaloeta. Papa Dino Omaloeta. Papa Bruno Omaloeta on te sali. Bon. Nakokai koloba te mais pour na honneur ya Yaya ko rendre ye hommage nakokaki ko bona signe ya respect pe tam su nakokaki pe ko zongisa bino te mais na ebité soki eza ba question nini na ba question nini ndengo tuninga na ebembe ya Yaya na matanga ya Yaya ba musicien nini na ba musicien nini bazalaki na kopesa nanu bina filé merci na oya sala na ebembe ya Yaya. Donc bon Raja azali koyemba nzembo mingi azali ko raisonner mingi mama bana na ye pe ya sonam diso mateta dizi mama bana na ye azali ko raisonner na nzembo ya bina filo mingi bébé nanga na ye ba pe ba nzembo ngo mingi te bébé ti me manque donc tozalaki surpris ya omona ke bina fila elobi na ye kolela koko na ngai Raja Kula esalaki biso esengo kobetela Yaya apesaki pe bonheur na ye à part bina file
namonaki grand frère nangai Kofi Olomide. À part makam na bango baza nango na oui, mais na pesi mbote sika azali a salaki pe geste nae alukaki ngai na ngantse bino mo bomonaki na bilili a salaki geste nae mais kokoma grand frère Werason azalaki bon nayebi te soki alelelaki yaya na ndeni ni ye mo oyeba ponga na loba marambo ngai namona o namona te na koloba te mais biso toyebi ke bato nyonso bawanda koya vers yo kai nazoloba bato neti yo monaki bon peut-être koyi ko excuser nga na terme na ye koleka awa te pona koloba ke oya pesaki te mais reconnaître ndengo selon question na yo bato bayaki vers nga ponga na bandaki ko recevoir bato nyonso babandaki koya même mukolo oyo son excellence monsieur le gouverneur abengi sengai non Tiningo Bila tozalaki na ye na ba papa Verkis pe à son âme kolongwana kokende kozwa mbonga matanga epai ya ministre provincial ngamde nazali ko recevoir ngo na kozonga na ba musicien eloko esala biso mawa kolela mutu ezaka mbongo te reconnaissance et kontaka neti Fally Ipupa azalaki te azali na voyage mais azo reconnaître yaya pe émission o auti ko sala ndengo tunaki ngai soki tolandaki yango toza vraiment d'accord très content na Fally Ipupa même na oui po eza orchestre pe ya suka oyo yaya la kochaki kolakisa danse Fally a reconnaître yaya na liwa na ye ba na ngambu ya ba musicien o balukaki ngai bapesa ngai neti contribution na bango ko à part kozwa oyo gouvernement et salaka pona droit ya mutu ndenge ezake bon vie wana ndenge mingi azape kombo asala pe mingi pona biso to reconnaître et na signe ya reconnaissance na monaka enveloppe ya grand frère Kofi Olomide. Et après na eko mona délégation ya Fally Ipupa nda piaki paquet bato balandaka ngo balandaki pona ye pona kotango nyonso inde mutapesa gelo oui donc toye ko mona pina ke yaya kotaki na motema a considéraki ye comme grand frère na musique comme papa na musique ça fait un plus na musique abaki ça un plus mais misusu ba reconnaître ango te pardon pona komona yaya musique na ye abandi na Zaiko kuna na Zaiko asalaki danse oyo ya Sonzoma na silauka mais tomona même pas même président ya Zaiko asala signe ya reconnaissance sikoyo na kati tango lobi ke azaki na Zaiko alexi lauka wana to yebi bien si lauka ti ba do esala pena succès siko tango do ba bongo to yiko loba ke président Nyo Kalongo atikala ko pesa tamo eloko te na Nyo so raja kula sala na mona te peut-être azali na empêchement mais na mona te mais Fally azali na empêchement azali na voyage mais atinde délégation na ye ye kutunde aza mutoyo il fallait à reconnaître raja kula makasi parce que asala banzembo ti lelo soto tchepo ba vimba wana raja kula contribuer bon nayebi te mutu mususu tant mususu azwaki empêchement mo esengaki te ke bato raison te bon nga na kokota na mutu na ye te po mutu eza ya ye nga na kokota te omoni mutu eza ya ye ndenge chinois moko alobaka mutu eza ya ye nga na kokota na kati ya mutu na ye te ye mo amona ke moyen ya kotinda délégation ou nga moko na se manifester ezaka mpo na enveloppe te oyo avant nde nanga soki mpo na enveloppe nakanisi
asangaki mbongo ya Roger o bino bobenga Rajakula akufela awa te akufaka na Kenya komona ke pona mbongo te tokoka pe kopesa charge nyonso na gouvernement mais na table ronde tant tozali kosolola na mais son excellence monsieur le gouverneur tolobaki ke oui tolobaki mwana na ye moko evala mbuta sausa ye aza pe musicien asala musique ne na Kenya ye moko andimai koya na corps ya papa na ye na charge ya ye moko ye nde mutazwaki charge wana et après tant corps ye awa batiango na kinoise nde gouvernement et kozwa charge na yango tomona ba artiste mususu tomona kindeko na biso awa mobali ya manike nani babi andonga akufelaki na Angola mais tomona ki ekiri ya ba musicien basanganaki mbangu mpona kotinda mbongo bayane bembe na ye pourquoi Rajakula basalaki en témoin na ye moko andimi kozwa charge bon mode pe bana balinga papa na bango koyi ko imaginer te po na ye amona eke bon ye nde mutu abengaki papa na ye bake evanda na ye kuna omoni ye nde azwa mais kana kobetela biso no histoire Rajakula azalaki awa se retrouvaki kuna na ndenge nini bon Rajakula se retrouvaki kuna mwana na ye o na oloba evala mbuta wandimaki bemba papa ye nde tanga monaka ke mama abango akufi papa na bango oyo aza yaya na biso ndenge alobaki na kobala na nga lisusu te na vanda na bana na ngai bon bango mpe bamona eke papa vandaka ye moko lupango mobimba oui yango mona ye basengaki ke asengaki biso batata mosusu nazwa papa tovanda na ye nde akendeki kovanda na ye nde bazala na papa mpe bon mutu ayeba te ke lelo likambo eyelanga ntango likambo eyaki esengeki ke ye moko azongisa na papa oleke ezala ezwa tantan mosusu awumela nde omoni malgré tout confinement corps eyaki ntango corps eye nde totiaki na kinoise ale gouvernement ezwi charge na yango nakozonga na question oyo opozai ngai ke badanse oyo yaya asala mpe bamusicien nini bayaki natangeli yo grand frère Kofi Olomide natangeli yo Fali bina file pena bamemaki oui bina file ayembelaki yaya tosepelaki Fali Pupa ayaki na enveloppe na ye oyo asalaki ke na honore papa na ngai oyo a contribué un plus peut-être na badanso asuka pe oyo awuti kolakisa esali mpe un plus epa na ye nde tomoni reconnaissance yango ezosila te aza mpe un reconnaissant na yaya na biso babengi Rajakula 3 ans déjà akokisa 3 ans ye azo reconnaître oui mais tomonaki wenge 4x4 eyaki kobeta awa Rajakula aza mpe na badanse oyo alakisa bango nayebi te ntango bayaki baresonaki baya komona fali komona ta Rajakula na bon nayebi te so eza important kaka baya me likambo ebongaka moto asala yango na motema na te ke baya me na signe ya reconnaissance etant que grand frère na biso ya mabele ndenge fali azo reconnaître papa na ye ti na mort na ye azo reconnaître kaka peut-être bakokaki koya ntango mosusu tokende kopesa ye hommage na place sangani biso nyonso tomona yango te mais fali ata ndenge bakundi yaya azo reconnaître ye kaka napesi ye mbote so esika azali mpo topriaka na musicien na ye moko na église moko na musicien moko Chumen esi mpe natindela ye bambote ebele mpe bamerci ya bamerci oyo ye asalaka geste na corps ya grand frère nayebi te soki ekomela ye mais naza sûr ke ekomela ye mpo na signe ya reconnaissance oyo azosala kaka ti lelo donc ikomona baorchestre oyo yaya abeti ndenge nauta oloba zaiko wana na wenge ntango bayaki bamona même pas famille mais Raja salisi bato ebele mbongo asalisi badanse oyo oui
atata ndenge babete na nini kuna babina epeka raja zanga raja zali raja za partout aza partout omoni ata tant tokutanaki na maisha na disons na hôtel de ville baloba nanga est-ce que raja zalaki adhéré na Sokoda nga bi azala adhéré te ba s'adhérer na Sokoda te mais ba œuvre na et s'adhéra déjà kuna eza déjà na kati ya Sokoda de rajaza azala te azana kati net n'est pas ya grand frère Pépé Calé asala nini oya zabale tata eza danse na ye ake na Victoria et pas ya grand frère o na obenga King Kester emene ya pe à son âme yekout aza famille po mwana raja o amemaka raja na Kenya ye wana nde raja tombola kombo ya King Kester emene ya evala mala cause nde mwana raja kula bolingo na bango wana tellement elekaki na ndenga apesi pe mwana kombo ti ndenge pe bakunda bango soteka en diagonal ya King Kester raja za na simane wana King Kester diagonal King Kester liboso en diagonal na ye wana raja kula zali kuna sali danse oya popé gestion et pas ya grand frère Kofi Olomide basomono batu ba memara ba danse na ye bake na mutuka munene tora mama to bareko ba danse ezaka ebele mais na bango nyonso wana o etangami ke ba musicien ke o ba yebi ke tozwa elembo ya raja muto apie biso esengo lokwa fali pupa zate ben reconnaître ça penza reconnaissant aza reconnaissant makasi na grand frère na biso raja kula sikoyo grand frère na bino raja kula awa raja kula ndenge uti koloba ba témoignage ba artiste ba musicien ebele tomoni pe su ndeko na biso lambi akufi wa azaki pe moko bande ko pesa pe ba danse na ba orchestre to ebite est-ce que ka yango ekozala même kate na kao basalaki pa raja kula en tout cas wana nga koyeba te po na vie ya musique te nga vie nangeza omonaki ovivraki yango grand frère akufaki omonaki mo ba comportement na bango omoni ke bato oyo na ba oyo bazara reconnaissant pena bazara na motema wana ya kosunga toyebi te na ngambo wana po tomoni pe matanga yango ezoleka kaka boye ina persi lo wa mutu moko ayebanaki te mais aza muto pe ntango raja kula azalaki su te muto pe azopesa pe badanse oyo ezalaki lelo pe ekangi pe esali pe makambo ebele na baorchestre ebele apart raja kula mais tozomona kaka matanga nezoleka boye samedi déjà awa bakokende kokunda ye bakobimisa ebembe na ye mpo baki kotika ye na baderneur de mare na ye nayebi te ye kokoloba nini na famille wana pe na famille oyo babungisi pe moko oyo azalaki lokola ndeko na raja bon oyo nakoloba bango kaka mes condoléances mpona koloba kokota mpenza ke basala ndenge namonaki epa raja eya likambo ya mutu na mutu omoni nakozonga kaka epa fali pupa azalaki te ntango raja kufa azalaka na poto ayoki areconnaître ke te implice moko ezali omoni implice moko ezali fona azala reconnaissant na mutu wana atinda ye délégation na ye mais baoyo bazalaki lokwa mpe bazali na bango na motema yango te muna mutana na ndenge na ye oyo amemelaka makambo oyo azomona makambo mpo mutu mosusu ntango azozwa yo mutu azopesa mpe importance na likambo yango mais soki mutu apesa importance tokoki kokangeka na makasi te donc ti ndenge okoti na yambi yo mpo nini tozomona valeur ya tomoni fali azopesa ya na biso lokumu ti ndenge aza na sa mabele soki bato bareconnaîtraka likambo mo etikala na mokili en tout cas esika aza mpe aza na esengo ana esengo amoni ke nalakisa badanse na baorchestre ebele mutu te même nakoloba likambo son excellence monsieur le gouverneur alobaka yango na commune ntango tozalaka na accord ya yaya
alobi même bango na poto ata mutu azosala likambo soki likambo wana osala eza ya yo te ozwi ya moninga il faut ata na reconnaître mutu ata mokie mais bamusicien ya biso baza na bango bongo te tomoni mpe nde tokoki kosala bango te eza ndenge ya bato omoni donc fali akunda yaya aparticipe na kokunda yaya mpe azoreconnaître ye en tout cas mapamboli wana ekontinue kaka nzambe alola sa ele grâce luketu wana kaka bapa wana raja kaka elata ye vraiment message po ko lancer parce que to comme déjà au cité au ko lo bana nini esika otala esika zali na pesi ye mbote belé et puis na sepeli penza et puis nga moko te famille mobimba ya raja kula toza fier na yo ndenge ozo reconnaître yaya na art o ya sale pa na yo oza première musicien na Congo o ya sali penza signe ya reconnaissance o monsieur le gouverneur aloba na biso ke il faut kondima mutu soko zwi eloko na ye de olaxi penza ke oza mutu oyo okotaka na nzungu ya mutu te sans corps ya mutu donc ntango bapesa o permission de ofongolaki avec permission mpe ozokontinue kohonore yaya en tout cas bambote ebele nabwakeli yo famille mobimba ya raja kula tobwakeli yo bafleur ebele kende liboso na mosala na maman Lesa toyoki ndenge olobi mpo na Fally Ipupa tongi tosoulever moi point je crois que otalaka internet mambo ezoleka etant que parent okoki koloba na Fally Ipupa nini oyo alekaki na télévision mpo na koloba décision na ye mpo na bana lokola bana bakunda ye déjà mama ya bana alobi na télévision ke bana na ye baza baorpheline et puis bana baleki te mpo baloba ke papa na biso aza toza baorpheline te papa na biso azali na kanda wana Fally akei alongoli kombo ya keina na loboko nayebi te tant que parent okoki koloba nini mpo papa akomi koswana na mwana na internet yo koloba te tant que parent conseil opesa na mwana opesi mpe na papa na obanda na okaa na papa mpo mwana azalaka te mpo makambo na bango ya mwasi ya libala etalinga te mpo libala eza likambo ya 2 personnes mwana baparent nde bato balukaka ye tokoki kokondane ntango mosusu mwana soki azalaki aza mosika ya mama alobi bongo nsima mama ndenge alobaki mwana réagir te tokokondane mwana mais mwana esika azali aza na mama donc azovivre lokwa na mémoire ya mama nde moto aotinda ye sala boye toloba bo selon ngai nalobi mpo na bino nakokota makambo na bana bolingo te nalobi dans le sens na ndenge olobi ke mwana réagir te papa alingaki mwana ye akoréagir mwana lokwa réagir te papa alobi seke baza complice na mama te ntango mosusu mwana kooloba ntango mosusu mama mpa koomona mabe batia mwana ndeti na confusion donc mpo bavivre bien moto akosisaka likambo ezaka papa ye moko tomoni basangisi deja ye pasteur ebele ya mboka na biso mpe baluka ye koluka ye mpo na décision azwi eleki tellement makasi bayebisa ye papa atika alimbisa mwana alobi décision etikali kai omoni yango nalobi ezaka papa mpo papa nde azala chef ya ndako papa kaka nde aza na nyonso ya koki cle nyonso ezaka papa mpo papa nde azalaka chef ya ndako ye nde maître une fois kaka papa asali eloko nde grand frère Kofi Olomide asalaki aza mwana na nga donc na mabe na malamu aza mwana na nga oui akataki hémorragie nde bande kofisa nani oyo c'est qui encore le nom mwana Kofi Olomide Diston bon ezaka nde tolanda ba internet na trop internet te eza telefone tozotala kaka bon monaki yango moninga na bi chef yaka papa une fois kaka Ipupa aleki kaka na TV alobi nali oyoka susu babétise te dossier esila mutu moko mpe alekisa esu mwana na ngai na nini te nakoboya te eza kaka papa kaka soki akati likambo esili na ombala moko oyo kaka na koloba na ye mama kala azalaka
mais mwana kala azala te donc bolingo azala nango wana ezalaka mpona biso bato ya libanda te akotisa yango mpe epa na ye esala bien en tout cas na kombo ya famille ya Raja na bolingo ozolakisa biso ipupa tosengi yo donc tia kimia esala kitoko oka na koloba no yango wana napesi mbote na ngai na famille na nga mobimba napesi mbote na ngai na grand frère na nga Francis Kalombo napesi mbote na ngai na bandeko nyonso baolanda ngai oyo nyonso bamoni ntango mosusu nasali ndenge boye kosalisa ngai emission soki nalobi buzoba bosali nga mwa remarque oui soki nabeti libaku boeskize nga mpo nayebaki mpe te baye ozwa nga pie bon kaka ndenge olobi wana napesi mbote na ngai na bacoiffeuse na ngai na baclient na ngai nyonso na son excellence monsieur le gouverneur Jantini Ngobila toyokaka oyo alobaka na biso tobeta maboko me ndenge omoni ezala susu te bon wana eyebi kaka message olancé déjà kaipo alakaka biso akotia monima ya Raja Kula tozela kaka alobaka otia monima ya Raja Kula tomonaka te elembo na ye mais jusqu'à présent bino mpe bozonga te okota tozala okota ta encore ezali na morgue oui okota te okota te tozala okota ta encore ezali na morgue mais biso tovivaka na bapromesse wana. Faut lancer un message, moko soulever point et bandelo loba qui ont été points, c'est très important. Landela, faut lancer message mon abandeko bolanda biso pour na maloba oyo gouverneur a ibisa kibinoti lelo. Soko lobi boye mo ki mo ba déjà ils olanda biso déjà en direct na ibité so ki message ni yoko lancer na gouvernement. Bon, message on a ko lancer pour na dossier à Raja. 3 ans déjà, le 20 août, Azokoksa 3 ans. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur Jantini Ngobila, a promis à Bisoke, Marambo Ebele. Donc, tant que Nazo Lobaboye, Morakozonga déjà, Namambo ya promis à Biso, inutile ya Lobango Awa, mais pour na Raja, al promis à Bisoke, Arosala, monument pona komona ka Raja Kula ndeza soto ke zandu olingo kota kaka na sanef nde to mona papa Lutumba mais ya Raja ti lelo to mona te pona veni alobaka venir comme venir Raja Kula mais nandimite pona venir nandimite po to perdre sous papa ya biso sac cool. Même aveni na Raja Kula na ebite soka kokata ngambo saksa cool ngambo kuna Raja Kula po batama donc po na veni penza te po na veni to koti sukuna te mais monument pourtant utina ipupa ye a dominé na bayaya a dominé oui mais oui c'est le mais il faut qu'on voit que la mutuba fleur apprécier l'homme à son époque. Il faut voir que la mutuba fleur a pesi biso fier wana fierté ya romona pasi nyonso ya sala badan sonya so tamsu yemo alelango te neti olo uto lo ba mamba wenge wana bakongi ko sala tato lia mais loko tozui paquet moko boye to raisonner ata mutu asala biso na badance po bango bazala sala nzembo na bango zule maneve ya Raja amemela bango Raja sali dance na butu bango tongo zule mamemeli bango fe basa ata to luka ta to kende ko ata visite a pamba ya miso esala bien basala ngote mais ta bon na passe na motema oui maman mutu nyosa sala likam na efa bénéficier na badanso ane sombela bango bandaku esalela bango ebele Raja na tiki ba orphelin na ye pona ko sengela bango te mais pona ko talisa bato fo ki bo moto ezala siko eloko moko ezali na mboka na biso bakoki ko lobela mutu likambu bazweli ye décision tanga za na morgue so ba kundi ba enterrer na makambo ango banterrer c'est fini oui
yango wana eloko na koloba yango ye bambote na bambote na ngai napesi na papa bana na ngai Bruno Maloeta napesi na D'accord, merci beaucoup à toi, maman. Bandeko baza tellement ébélé, bandeko bolanda ki biso vraiment émission na biso ya kitoko boye. Au s'abonner ou appuyer na cloche de notification et chaque fois belément na biso bandeko ta yo bando recevoir yango maman na biso repesa numéro. Vraiment tant tozo lo baboye toza na Bandal na Kimbondo, entrée ex mama colonel na kwewana bomo na salon les saiza wana soro ye wana vraiment ba osala osuki ya kitoko. Vraiment on est déjà publicité tozo sala mère yo mo yebi ko tokuna soro sa ndenge nini moi numéro de téléphone na bandeko ba kolanda biso. Merci. Numéro na ngai eza 09 98 41 64 49. Bandela numéro na bandeko. Numéro nanga eza 09 98 41 64 49. Voilà, soko bengi mama lesa okozwaye mais boye baki aza marié tango zo benga ye barangonga nini okoyi ko benga ye. Merci beaucoup na bande connaissance bozaki scotché branché. Merci à toi derrière la caméra. Dieu merci Maemba, autrement dit DM Mende Bomo na biso to bimaki toko boeza grâce à Dieu. Merci derrière la caméra. Merci à toi Trésor Moscou, merci à toi. Merci beaucoup à maman Olga Moboko. Merci beaucoup à toi General Kabunda. Merci beaucoup à toi qui Jabron Jackie Manyungu, ma grande sœur chérie Bazwanyo Sobatiki Langayo. Merci beaucoup à Jolie Missim Bimbon d'Africa. Merci à Trésor Kalombo, Trésor Lukusa, autrement dit TKL. Merci beaucoup à maman Fifi Congolo, notre futur député de Moamba. Merci à toutes les personnes qui nous soutiennent de loin ou de près. Biso Tolingarabino, beaucoup de vous s'abonner, vous partager. Awa, vous allez rarement décider parce que trop ça ramsala pour nous recevoir Sabino, tout le monde a une balasima.